2020 na betaki yo libako. Non musala nga marimi na kanga na ngate mabako ezala ina na kanga na ngaba. Bitako libako ezali mimika bongo. Merci déjà wana yemo mtayebisaki ngai. Donc ya dadia kufaki komona ndi batati ba bandolela. OK. Parce que c'était pas facile. Naza muto na bungisa papa na yebi comment isalaka. Et tombe bandolela ça et bando choqué nga makasi. Maintenant na ti boy Rémi. Papa c'est un rôle mo boy naza chel. Naza na ville Rémi ebisa non la tabouete. Oui. Non la tabouete. Faut na sala akotrement nga e bala na personnage ba pesinga. Ce que personnage wana pe esengi que naza la chel mais la ta ndinga ba serre. Non ke nango bongo. Mais ce personnage wana esengi que na la tabilo comme pousser. Non là par rapport à metteur en scène, ton matienga, nga étant qu'artiste, il faut na respecter au metteur en scène à osenga. Donc là karaté pour na koya ko exposer pour mi bali balu la biso parce que mon bali a konnu la mansi pe kata na robe mamelo a baluli mansa na bali droit de naissance ils ont obligé biso yango tu vois éducation dépendant na famille abatu pe na clic oaye. OK. C'est quoi ils ont dépend ma pe yo mto pe accès so ki olingi ba manquer au respect parce que nga so na tournage na vai nanga na moni que Vicky azo loba mingi to so na kena Vicky bo mankenga carrément je m'étais lelo ndingo komi boy okopesa merci ndete pa na moto mosusu te suza de Monica bigeta mbiki la bibimu igwes mokonzi nanga je t'aime maman makasi so na lingi Rémi na l'action que na linga ko oui non ya mobimba déjà partout dans za bongo nga atana bolimo na za bongo so na lingi non ya mambu te Rémi non tique espace te pour msoaya yena tatami fani mata darling mata mutu be mata to banozo rôle na tatami parce que nga na tatami so comme air à répétition à scène non ya no vanda nga na mama gao toujours à derrière mon côté meilleur bon nakolo ba na so na bina meilleur na moment oyo meilleur ami na ba collègue artistique oui na bandeko nga na ba meilleur ami te na bandeko moi j'ai un défaut na régler ali comme na YouTube te oui parce que naza pe na ba défaut nanga makasi ba côté ombre nanga pesa ba qualité nanga pesa to bossa na te. Merci beaucoup abonné na stream surtout ya Nushka TV hein quand tu es sabino bo s'abonner quand ndeng bo s'abonner na bolingo boza na pas Covodor bino bolingaka Covodor bino bobengaka Covodor bino bopesaka ba remarque hein en tout cas na zawana pena pona bino tant na zawana pona bino na zawana pona bino po bino ndem tozo tombola Covodor sol lelo Covodor aza boye za makasi na bino na commentaire na bino na j'aime na bino na ba peine na bino yongo sa rabiso bien. Merci beaucoup na Yawe Mabanza elamba nelamba balobi soko ngola ta chemise ya kitoko sapato ya kitoko o libala na yo anniversaire na yo molati sazaka moko Yawe Mabanza na Turquie amo mbala kangi Turquie mobimba. Merci beaucoup na Ken Mosengo partenaire si l'homme à Mercedes na États-Unis d'Amérique voilà. Moi la moi mon kiazo tambola raka na ba nouveauté ba Mercedes hein sur 2020 2020 2021 2021 na pesi ombote sikozali. Merci beaucoup nanani wana Emani Mambo baloba zongi déjà na makambongo Emani Mambo zongi na makambongo na pesi ombote sikozali. En tout cas l'émission na biso quand les bino molandaka bomona ka Covodor ndenga zo sala nazo tambola sope mutaye na plateau tozana na plateau so singna na landaka pour na respect ba invité na biso lelo bazana moko bino boyebi alo baka bien mais 2020 na éviter ça azaki na problème na nani pour émission na biso boyebi bien qui songi songa 2020 pour 2021 notre bandi yango mais notre moni ba mabete mais 2021 notre moni mabete mais 2020 boyebi o elekaki to kufela ki bafinga kibiso tout ya mabele kaki na 2020 yango émission na obenga ngo kisongi ya 2020 en tout cas naza invité nanga alobaka bien parmi ba madame parmi bateau ba pesa ba conseil parmi bateau bazalaka na batu bien ye pazana kati bino ba fan bozo sengaka Covodor yambela biso boye tozana besoin mutu boye mutu bo senga kinga na sale fort na yambaye na lobaka nga ngai na ranga mwana bitinda
so bino bolobi na ngakende ta maluku na kokende so bolobi na ngakende boye na kokende na makasi na bino lelo bazana invité na ngaka cameraman na ngavimbisa ba mona eka mbala moko pona ko présenter ete na lingi na ngaite mais ba mona eka mbala moko na biki baza déjà ofepela na surprise na sali bango ko ba tuni pe mingi. Bonjour madame. Bonjour Kovodorine. Boni maman. Bien, Nangolo Nzambe et bonjour na ba abonné nyonso to ya Nushka télévision. En tout cas, vous s'abonner awa parce que awa beaucoup monde abisomba mingi ba défiler kozala awa pour s'abonner à Nushka télévision et bonjour na yo pe mutotalinga na ko mingi. Na ko mingi. Mutu moko bokeni mosenga bena tuna elobeli wana za ya yo. Babina scène ba mona wika elobeli wana ata. Mona lobaka boya ata na bomoto ata na scène na lobaka moko na ba tenza mingi tasala amboya. Ya solo to beta no masolo 2020 oh nazo tuna kana te ubandaka ndenge nini ukindaka ndenge nini wande eza ba mituno bande comme sud ya batunaka émission nango eza kisongi songa 2020 ubandaka ndenge nini to ebike to bandaka na pasi ya polulu to ya na edadi to ya na katikati na kofinga ndenge yazalaki en tout cas ba anniversaire pe ofetaki na mabala pende ko ya na suka na éviter 2020 les canons ndeni 2020 parcours moko c'est difficile vraiment na ko ba ponanga ça bandai bien na ko ba moment de 2020 ça est moko agréable été parce que na 2020 na bungisi de être cher nanga donc 2020 zaki moment so na bisi nzamba zongela en été en tout cas na 2020 OK na 2020 na perdra qui grand-mère nanga wazaki cher Margot je t'aime beaucoup repose en paix et en avril na perdra qui mon oncle nanga wazaki cousin nanga vraiment to bonozala na mingi Nathan a kokisaka 20 ans na 2020 koksi 20 ans 6e des humanités et na kufa ipe anniversaire nezaki le 4 avril il y a kufara je crois le 20 avril ou le 23 avril de Nathan kufaki donc après na mois de novembre on a perdre sur grand-mère nanga même mois novembre on a pikaka octobre na belaki gravement donc 2020 c'est zaki animo vraiment qui tote il y a des mots qui tote il y a des mots mabé mais Ebenezer Seigneur a fait grâce to surmontant mon kanangolo Nzambe 2021 tout son tout ba comédien tout monde peut perdre qui na ba fin en 2019 pour perdre Pouloulou 2020 là tout côté il y a dadi ça que on dit kota ba ndeko na yo ba ya uzana ba na sala séparation ça sera toujours difficile rémi biso autobus ça va être cher to bien des ara séparation ça va facilité nga vraiment mutabando sala nga pasi mingi eza 2020 eza qui animo difficile surtout na artiste nga vraiment mutabando sala nga pasi donc ya dadia kufaki comment on dit batati ba bandolela parce que c'était pas facile naza muto na bungisa papa na yebi comment isalaka et tombe bandoli là ça et bando choqué nga makasi à part non que ya dadi aza artiste mais ndoli là dadi loko a papa wa bungisi o baba na ba bungisi papa na bango c'était vraiment douloureux et nzambe ka wana consolamité mon yebi ka consola batati nzambe ka wana mais balobi kala mingi pete bozo kende ko mona place akufa kina éviter un programme les andéni en tout cas programme na yokaki en tout cas on peut savoir programme vraiment parce que na vraiment na bateau bazana na association on a vraiment na groupe organisateur T donc na yebi vraiment T wana mafuluka ya Gabi na ba mika bonde ba kopisa merci beaucoup na katikati pe ka wana tumona kiki nzamba sabo baki bien si malade yaki mais tumona ki ba comédie bolandisa ki ba anniversaire makasi lokwa mabala qu'est-ce que tu CP quand on bota manette Rémi mais babi bino pe bolekisa ki yango mabala pe babi bonde ko sala mona kanda ponde banda ko finga bino ki ba comédie bobala raté mabala landani yango wana mabala landani na suka mabala landani makalunga la balaki to mona ki presque balaki to mona ki ba bande bébili en fait mabala vraiment landani mona ki dada na mona ya pe je t'aime d'ailleurs pe ya balaki donc artiste ba bébili ba bala pour biso mama bala c'est biso parce que ça ndeni busali film mobwe hein so na koti na momo zindo wana po parmi bato pe babengaka bato ba ko tourner parmi pe chaîne itala makambo mingi na ba film yo poza na kati parce que ça ndeni par rapport ki na ba commentaire wana na ba artère obengi po mingi ba finga na bango kaka ni ba finga ke bino ba fibo la tableau mais c'est bon pour la mibali na biso na poto awa et ça ndeni bon nakolo bandeni ni côté wana bon Maintenant surtout azana tous la différence il y a personne na personnage mais donc on aime ce côté na basali sabiso
Rémi, tu vois, maintenant je suis une personne. Je suis chez moi. Nalati, nana, ndak, nanga. Bon, et là, je alati na ye ton Rémi paye, je me sens à l'aise parce que je suis chez moi. Maintenant, il y a un petit boy Rémi. Papi, c'est un rôle, mon boy, dans la tchèle. Dans la ville. Rémi, il y a un tabouété. Oui. Non, là, tabouété. Faut que ça, à côté de moi, il y a un personnage, il singa. Ce que personnage, on a fait essayer que dans la tchèle, mais là, tu as un serre. Donc, il y a un bongo. Mais ce personnage, on essaie que na la tableau comme il pousse. Non, là, par rapport à metteur en scène, ton matienga, là, étant qu'artiste, il faut respecter au metteur en scène à Osenga. Donc, là, tu as raté pour nous exposer pour me bali balou la biso. Parce que mon bali, à quoi la moi, c'est pas kata na robe à ma mère, ouais, à balou li moi ça na bali. Mon bali, mon chose, c'est à quoi la moi, c'est que, donc, ça dépend, c'est là, surtout, ça fait na nenge na la taka. Ça fait la biso sous, balata na bango sexy, nenge na la taka, na ndaku na bango. Aïe non on peut na télé donc ils ont même autrement ils ont vraiment n'engé à tout mais na scène et dépendra na rôle. Ok, dépendra na rôle. Tout ça on a pu moi mukie balubi baleki ou bien bozo yamba balubi respect zate par rapport à étant bien boyaki bozaki na respect ya ba Nicole Bakata bozaki na respect ya ba Gabi bozaki na respect ya ba yango. Mais les lots balé qui va y na simana bino respect on les até azota ki akọ yona yebo bazo benga bino ba pele zo kota ba vie zo kende ndenga moko mais balubi moi qui impolitesse les allés ça dépend de mon tapé c'est accès. Moi je dis na lobango à tout moment na bana ba ya na groupe nanga éducation ndeto za la boye to représentera ba famille na biso. Oui. Ngami na leka na télé de na za na ndako na représentera famille Massoudi, na représentera maman Charlotte, na représentera maman pour famille nanga. Oui. Quand je passe à la télé, so éducation on a zone anda kuna biso. Ce qui pas na biso, maman pasteur Aïda a éduqué nga tekena de karaté fena finga bayaya. Na de karaté fena nyura batu. Yeba ngata na théâtre, ata batu batumbolinga dans une manière sala. Oui. Mais si chez nous à la maison, nous avons déjà une éducation, nous avons déjà une TV, nous avons éduqué. Le banan les canons na groupe où on va faire la formation parce que ça un artiste le lo merci nzonzi a répété raté à un groupe T vraiment ça dit qu'à film boya au data bien yaka. Yaka mbamo oui. Après la politesse na wana parce que or ce qu'on continue na groupe ba otalisa ye et ba règlement d'ordre intérieur. En tout cas, ancienneté et contact na musala uyo. Ce qui est au quotidien Nicole avant tout folio de que pesa Nicole Mbote. Oui. Attends Nicole pas hier, soit betine au kara, aux en a devoir yo besa ya Nicole. Ya Nicole bonjour. Parce que droit de naissance ils ont obligé biso ya mo. Tu vois? Éducation dépend de la famille abatu. Pe na clique au aye. OK. C'est quoi ils ont dépend ma pe yo mto pe accès sauf que au ligne ba manquer au respect. Parce que quand on est dans un tournage. Na vai nanga. Na moni que Vicky azo loba mingi to so na kena Vicky bo mankenga carrément je mettais oui et puis ça m'a accès à mankenga ke au kota ndeni ils ont dépend un peu na bâton puis ça va accès. OK, merci beaucoup en tout cas ma réponse à kitoko quand tu as vu ça rabino bon s'abonner ko vodo so c'est une polémique bon na kenda nango mais tant ce qu'on tazo loba kitoko bo ke na polémique ndeni ce ko vanda pena kota la lelo pena ko pesa merci. Par exemple, ndengo bandaki musala na lelo ndengo komi boy. Okope sa merci ndete pas. Moto mosusu te souza de Monica. Bigeta mbiki la bibimu igwes mokonzi nanga. Je t'aime maman. Maki makasi. Ah, Rémi. Donc on te donne ba misusu to na lobi boy. Ngama ko na misani ngama na bibi mizo. Et ngana uta na groupe. Ngama na lumière groupe nanga la sali 6 ans là-bas je crois, 6 ans. Na oti ma dans le néant, na oti nanga ndako na biso, na oti nanga ba ifasik nanga fani mo boye. Fani mo ba yeba na ye. Pardon to ko na. Lobi ka boya pandi. Donc fani mo boye ka mona ba fen na ye nanga sko na monde media na yebe lote. Na ye nanga kala ba caprice nanga buzoba bo mwana et puis na ye boye mutu mo ba pesi chance. Sko suza star amakasi Rémi wana star. Ah benda. To tamula ne ba to bazo tonda ba to boke iskuna camarade leader. Espérance ko barbara. Sikoyo on l'accepte neni ba joua comme on des abo e mona yebi na ngate ba chief foot ba c'est quand je me souviens to tara tournage mo boye ma présente pesinga sko na joie camarade na est ko ba chief silencieux ba c'est là te pour na ri mutasika en plus ba série on a bon moi na Rémi na zala so na yé ce côté moi non supporter master tonton bienvenue Massoudi japonais ba tante nanga ba tindelanga ba série ba CD mo ba radio zala complexe ba disque mo ba no ba luka boye. Bon, c'est le écouteur, c'est CD.
basérie wana non basérie wana ba 2007 boye batindela ngongo siko na poto batindela na nunu swa munene dans âge na ntina ba 24 na note mwana nunu stimage na note mwana ba nunu na moya mwana na ya siko tournage bongo siko na mo film bo fier moi limité siko ba dans mon cas que bon manquer au respect mais droit de nez on a droit à répondre bangoti oui to matas ko mutu comme nene to ya siko nzela mona ba chef bana miso na bo banda ku igwes mo to yebo to ndo bengi igwes ba chance miso pesa bana miso na manka ba chef na ngana te mais ne to koma ba pire et matala respect na yo na ba manquer bon respecter mais na ndo ya vraiment na yi mais na tsala manquer respecter na tsala ba te ki fani na biso nda na na msala en tout cas wana na tsala sala ngote donc sous atala ngalo binanga no yo za makamba ba bi peta oye par rapport ndi ba yambaka baninga mais yo ba yambaka opela o senti que yo pena tsaka opela numéro 1 parmi la équipe tsaka ngana bongo terrain mais mone lo comme ça za la fo yo mo linga moi je suis déjà sur na yé place sur na lingi Rémi non la so que na linga ko non ya mo bimba déjà partout na za bongo nga atana bolingo na za bongo so na lingi non ya mambu te Rémi non tik espace te pour msoya nga l'accès ma présence na ngati ngale na za boye yo c'est quand même principal yo zonga boye yo tena ni ko msala na ndo na chance ma présence na sa rôle te pour bozala nae kala niveau après sa rôle te pour bozala na fani pour to liaka yena tatami fani mata darling mata mutuwe mata to banozo rôle na tatami parce que ngana tatami so comme era répétition à scène non ya no vanda non ya no vanda non yekula en tout cas oh remercie musuna arna na mtopia te suza de Monica igwes merci ne bozala na ba darling ne bozala ba ebele wana lelo pe bozala na ba relation ka ne bozala na pe beaucoup de temps na lima ezaki famille peu importe na famille so bakambo ezanga raté ba sani kutu yango moko tutanaka mais nana lumière ezaki famille en tout cas ngana nana lumière naza na mutu moko te otili oyo tosokola raté balata so tokuta tobenganaka mwana mama boni yo bwa maso tokuta tomonanaka binis bomanga aza na nini bandeko nanga badebandali baza ba chief balolo bagiri bazali en tout cas nana lumière ezalaka ndako nanga naloba kuna bana nanga na groupe omoni ngani naza epa biso ezalaka lelo nakolobaki na panzi groupe nakenda na lumière kongo tolekaka ngalanga Opandi mais on te resa pe ba non na moi pas moko boye na ozonga o déjà ba message na affection maman la parce que moi maman on est na ka elobeli pour na sabonke ko na bino azalaka ndako na ngape ezali merci beaucoup en tout cas on est na ngo elobeli to melana moi mokie nano ba bi place ye ba yambio na boye ça bien nde beaucoup tanga bongo en tout cas pour ebele pe to mona ngake tellement que yo pende osali combo na ndenge na ozo gérer makam na yo dani pala ta pende nga misali combo na ndenge na yo parce que mona ngo ba guerre kotaka te la guerre d'Espagne ni ngana mama gao toujours à derrière mon côté mama gao na ligne ne soit vanti wana to banda bengi pion comme on a kala ya ngwana na ligne pion FM soit vanzi boy wana na vanzi na belo na so na vanzi na notika mte espace te oriati tu vois donc non dans un jeune na et on a ba studio de monter mona mutu pe azana étoile na étoile mutu ata nzambe muka yebi nzambe ndenga salore yebo wana étoile na ya yo eze yo atanga ina ko maremi lelo na sali remi mabeno ko maremi ti donc mona mutu azana ndenge na nzambe atrasa nzambe tinde na moki merci beaucoup nzambe tinde do vanda ba meilleur na yo pena aranani meilleur ndenge mutu na bokanga maka trop oyebi question aza likambo avant so na yeba yende fa yeba nanu on a yebi nanga ye déjà meilleur bon nakoloba na so na bina meilleur na moment oyo meilleur ami nanga na ba collègue artistique oui na bandeko ngana ba meilleur ami te na bandeko sonal na bandeko ba meilleur ami vraiment na tenga na ba meilleur ami te pour ami hein to moi so ozala ba meilleur ami net na à part monde art na zakana mi nanga Karine Manda maman prophétesse on a battu surtout ba yebi ba nyonso ba ya lelo na ba camarade nanga bakutanga na ye Karine Manda maintenant to okende ba 20 ans d'amitié ba 18 ans d'amitié to zala déjà kana ye donc ezaki na milieu artistique te non loba donc nakolo ba vrai oui
mais na milieu artistique bateau na embrassa mes sœurs parce que non pas le meilleur ami ceux qui nazo ba ami so likam nos a blessé nos a choqué makasi mais so ba ndeko nanga na yebika ta na famille nanga ba ko blessé nga ba ko choqué nga na kana sko na ba sœur nanga wana ba bana mama parce que toi bato to ko beba ni matie kei no ko passe makasi na beta na famille neti si falo quoi moi la maman quand c'est ngeni na kende kuna amata je t'aime beaucoup bon guérison toi comment na amula si ça un complexe amulai donc si falo quoi mateka kiteke ozama be na ko na ye na vandi ngabi okolobisa na vandi ka jeune matidi ta lobi akoka ne pe kandati yeso ka mata débordé kaka vandi ti kandesi to fa na biso to zonga biso abe bon nous kusenga maman za apinaye donc si falo quoi Mimi Kabea Elbi Mboui mes sœurs babi scout babi numéro 1 va comment Mimi Kabea ma sœur toi babi je ba sœur nanga wana ba sœur nanga na mama ba collègue nanga na zana bango bien to ba bato yo to ba bato yo mais par exemple na matanga mo be bon no mi balé parce que camarade na Mimi Kabongo so ba moni Marie Jeanne ouais li bon Marie Jeanne camarade na boki yo ba moni Marie Jeanne tu vois mais bon on se bat bandeko nanga mais on vraiment on a vanda ka boso di kambo msusu kati mo be mutu koketa oyeba te me mni oyeba oui boka bien ninga fanzi bo poso na ye na TV la bika bwa mi baba fanya lo baka kaka mana e parce que na kina ndako mama ngala ndelinga pondu na li na ke papa Elbi Mboui na bwa kam na se na li na ngana ke encore Elbi ko na kimai na kenda maminte na bwa lo baka moni ki lo boko sa te Elbi na kenda mana ndako minte ntaya mais si faza a mona ke na bwa kam na nga MK mona ke mama na oya na balambi la pondu mama na ya kala mama Marie na ya kala donc na ya kala donc Mimi Kabea c'est ma sœur si falo quoi c'est ma sœur donc bango maso likambo ata na bombe la 20 mais bongo so ba benga mwana mai kota na lobelo kuta mwana mai fali kana lo babongo 2020 na bitsayo libako na musala ngoma Remi na kanga na ngate mabako izala na kanga na ngate bitsayo libako ile Mimi Kabongo merci yebo déjà wana yebo mtaibisaki ngai wana tournage na ngamba zo sanka bina nga Remi na 2020 omuto ngala betisi libako lokwa mwana mwasi oyo ayebi kovanda na bato yokanga petanga kombo te mais na ndimeka mkona yake awa bimisi vérité ye moko na miso na parce que ngana za défaut mo boye o neti misomo bato mwana nga salaki nani nano efila bato babenga batindelenga balien moi j'ai un défaut na régler comme na YouTube te oui parce que naza pena ba défaut nanga ba côté ombre nanga pesa ba qualité nanga pesa to bosa na te yango moni raison pour laquelle le basta ko beta mama bakuna basala nzambe mingi ba bengi bango l'homme de Dieu dans un côté bon moto nae na côté bon nzambe tu vois ni naza be fani nanga sante naza na côté nanga pe oso mutata la allo kuta hypocrite tu vois mais na ça peine beaucoup de mal est-ce qu'on a un défaut moko boye n'a qu'on régler ba compte na YouTube parce que on peut venir aujourd'hui na lobby net il la fofolle ka bonga beti sanga ba ko monko je peux venir aujourd'hui na éclater na YouTube et le lendemain sur moninga na kabo l'émission qualité kala et zongela biso tu vois vaut mieux na bi que Remi so na ki kambo no mo Remi no ya na YouTube te ata yo déborder na YouTube no yelo sko na bo moto to sko no ya na bo moto de ka YouTube ce que matekiti ezongi mais aussi ça ngo biso mongo na YouTube vraiment so na mona ngo vraiment c'est vraiment bien parce que nga so ndeti nga mo pe na za na yo ka mabe muto alobi lo wa mninga fanya lobi bo ce que no na ndenga mona na jijaba ninga na ya bo mutabeti singa libaku na ya boye na lobango na YouTube ke asalinga bo za na moi 3 fans nae na bo batikala moko faut ba fan ba bakisa ma tout fait nombre et contact kaka. Merci beaucoup to mi na moment en tout cas 2020 tout le monde qui bella hein la patrona pesa qui pena bato basoso balia tout le monde qui pe koto una Kevin akabola qui tout le monde qui bande ko mususu mais tant ko vodo na baki nono fona ye bani na kozana bande ko nanga soso balia na bango ngo loso ezanga na bandako na bango te poto ba star ta babige ta bota pena ndako pena boye est-ce que kozanga pena cuisine ngo loso kozanga soso e kozanga te hein ana va na zepa e ba moto oye bo émission mais ba pesi occupage awa atala ki bonga bise non ngai wanga kado nga na kopesa ekozala
elamba na ngai liputa na nena bandozela monsieur eyaki te ngaki eya pe kaka nandozela liputa na merci beaucoup en tout cas ça likolo eza moi transport ndenge kotongisa ngo merci beaucoup en tout cas que mon Dieu vous bénisse balobi o sali ezongebele bakayuti beaucoup de sa vie awa parce que surprise aboye kokisama bosa aboye na Nushka télévision parce que nulle part ailleurs bakado to son mapa ko donc ngali puta na obomo na on lata on peut na lata on ya pas réuni na la kisama mais même puta la matro ça live tellement 15 minutes au niveau na beton libaya. Merci beaucoup Rémi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La Maradona Miss Motema na nous sa Miss. Maradona Miss. Bo bakisa ba mbongo ebele par Rémi, bo soutenir yé, en tout cas bato bo soutenir Rémi, bo soutenir ba idée ou initiative faboisa bien. To yaka na émission to lobby bien pe bo critiquer non là tout le monde qui Rémi ba bombi liputa to na la ti liputa. Comme na moni les gens disent dans ba yebaki ne modèle no sukito en tout cas. Non, là, tu as YouTube. Merci beaucoup, Rémi. Nous avons pas mon là. Quand on est au laboratoire, on a battu tout partage, on a battu. Pour bon, on est pas ça va vite. Pour le on a yambi et boy. Au moins, on a payé monsieur et bête côté n'a pas bon. Et pourquoi pas tant bon, on a le moins il a moins 10 francs. Au sali pe boy, là, on est payé ça bien. Toi la saga qui monte ma bête bino ba patron. Hein? Tant on yamba mutu, ça la paye pour les pas mutu. On a pas y a pas ça le musala qui. Félicitations à nous, frère. Merci beaucoup, Penda. Tomboli nous TV. Bien sûr, ouais. Oyaka oyaka Nushka télévision donc vraiment makambo donc kotala kanga Rémi pardon merci beaucoup il a rappelé bien so il ya pour ba benga ba ya ndima kananga ngazanga ko batu te ba boya raté pourtant on a l'autre vous pas sous avoir fait pas la biso na monga fou la solo théâtre te mais lelo pe ça qui na ko poussa la pembe na bango lelo pe ko mo zala zala bango pe en tout cas ça nga sengo. Et ça, on a peine sengolo quand on a bandé dans la émission tout dans le bakango polémique na évité base na ngande to ça qui pona musala et ate que pona boye te ezaki musala tout mo cité na biso 2021 basela nini na chaîne 2021 en tout cas bato bo s'abonner lisusu makasi de famille sur TV le prix la film mo boye mimika bona bomba le prix tozongeli vraiment parce que il y avait un moment 2 mois on a 9 ans retourné nous avons plus concentré dans la zone nous avons na décopter donc bo tenir à rigueur non té bon ils allaient été pour retourner ba film ba to na Rémi mais à la mutu passe faut ça na chiko na mbongo mobozo ba termo bino bolinga donc faut ça na chiko faut tout se préparer non nous vraiment en conséquence et bien famille ma sur TV ezongeli ba film na ngo en tout cas ezongeli vraiment ba film na ngo kande tout ça comme bon message donc ba tala biso chaque jour to lancer ba film et to préparer série na biso les Alex de ma femme. OK. L'ex aux invités na série wana c'est que c'est moi là. Aux invités na série wana Alex de ma femme. L'ex de ma femme et la série Mokitoko do tala yango ezana ba saison. L'ex de ma femme ezoya kala minité bo mona yango o ba acteur principal za Fanny Vini Malundu je t'aime l'ange de la mort. Donc l'ex de ma femme ezoya bo la ba surprise et belé ba recette ba mission na bino bozwa et belé na Fanny Masuli TV en tout cas bozala na pona biso. Bazara na pona bino 2021 c'est balo kitoko yango na tokozo 2021 bloka kitoko ezoya en plus 2021 tozo lancé parce que tozali na service traiteur na biso to kangaka ngona nous vraiment un temps tozo ngeli yango vraiment nazo lancé maison wana FM service donc FM service wana même toza na poto même toza partout oza besoin ya anniversaire oza besoin mariage oza besoin ya na batu mususu pe bazalaka wa ba tournage na batu mususu balia kate na ba tournage tozo zela quelque part tozo ki ceux qui to silisi aux a na tournage on a besoin un tournage de 4 jours vous voyez qu'à biso bisinga nous en a 20 personnes chaque jour 10 personnes chaque jour ba biloko yamba la moko na tournage donc lié batu ba ya ko balia kate répondre ni biloko bando yamba la moko era poste tout tindi biloko ya batu donc aux a un service à matanga aux a dans nyonso to wana pour s'annoncer ngo na 2021 to zongeli FM service et aux ala wana pour na bino ba protocole ba nyonso to donc ba nyonso to pour s'annoncer to website bino ndenge kozala. Merci beaucoup na Daniela Mukoko la patronne joyeux anniversaire vidéo na Daniela Mukoko la patronne en tout cas na pesi mbote siko za na Canada wana Daniela Mukoko na pesi mbote merci beaucoup na Emani Mambo hein babi outil des États-Unis za na Kinshasa Ken Mosengo pas zape wana en tout cas Ken Mosengo na répondre na lobaka ya Ken Moabi na tuna na Ken Mosengo ya dozala na mbongo ebele mbongo ebele talasko Rémi awapi sala Rémi la nini sala ne longolo nani
yo bongo Emsu yo koyoka yo pone nga baiki ndeko lobaka na mwasi wana msu oyoka yo. Merci beaucoup en tout cas bino tout beau s'abonner quand on a sabino bon ça bado kitoko mais alors to tika na ngondinga eza na ngombo na obakisela na yo ngo tika na ko des mission na ko kana mabanga ngaya si yango ndeti to tika obwaki papa ko ba 2021 bien besoin na ngona somo moko ba lobi mabale fungwa minde pa ba comédie et puis mabale oteke o ba Emi nazobela nzambe na hôpital nazobela nazina ngaka boye nazina verre na ngaya ji totike na sur le plateau comme ça que au bois kabatu na au bois qui veut papa. Je t'aime beaucoup ma fille Béni Moulanga, fille taille S de moi, il y a pas deux comme toi moi na. Je t'aime beaucoup et Béni non manque au respect. Merci Nabino surtout bonaka kibiso en tout cas ton bibo s'abonner et Béni na Nushka télévision parce que beaucoup mon arabiso mingi et boki mapemba ngukuna bo s'abonner na Fanny Masudi TV boko zo da film na bino 42 to ngaka. Merci beaucoup à Rémi parce que Rémi Kovodor ya mbenga na plateau na inga na zo sa des annonces. Merci beaucoup à vous mesdames Kenzi, madame mesdames Kenzi, madame Kolon. Mesdames Kenzi na ebisi Ange lelo code nous ya na biki bilo no enumeli mais lelo ezokoma na lobi yango boye parce que Ange Funda Boy a sala ki mabe mais à s'excuser na lobi na caméra mesdames Kendi madame Colon Zela Biloko et merci beaucoup à toi ma chérie Annie et Grady depuis USA, je vous aime beaucoup. Merci à Tanti Brujo de Sadissa Diabalov comme au nom des Akabulingo. Merci à Tanti Evry My African Queen reine Angleterre wana yungwende fallait kakozala mobali ya wana to benga kolome. Merci à toi Bossa Mboka. Merci à toi. Merci à toi, bienvenue Massoudi Japonais, Belgique Namaboko. Merci à toi papa. Merci à toi Joss et Simba Mwana. Gros bébé d'amour, il n'y a pas de comme toi. Marlon et Moubengala, patronne à Moulouba de Lix, maman Jeannette et Bossele, ya ba maman pasteur, mais qui toque il kako makasi mingi dumne. Merci à toi et merci beaucoup Nabi Yope Olinganga et s'abonner à la Nushka télévision. Vous continuez à soutenir Kovodor parce que bah initiative abonné toi nango besoin et Yope on a bêta que du Bakou na 2020. Limbisanga. Mais 2021, tout ça, bien. Et merci beaucoup. Derrière la caméra, caméraman, na biso moko za au niveau bois kamaka. Parce que mwindwana, mwinde vanzi na sima caméra. Niveau za na libumote, ce qu'on a sima caméra. Ou pas problème te nda kundanga. Niveau bois qui slim, niveau t-shirt, niveau montre pour baliner montre. Christian Goy, oko sala mabe. Oko sala mabe ya ko filmer na ndako bato ya ko makamba ko beta on a sté na avocat. Bisous bye.